Ok, merci ndeko nyonso combattants pour la libération du Congo, bana mboka bao nyonso bundaka pona tina ya mabele ya bakoko batikela biso Congo, République démocratique du Congo. Na memeli bino message moko kaka kolandisama na bitumbo tozanango. Je crois que tobandi bitumba oyo kala, surtout bino bandeko nyonso bozana diaspora partout dans le monde. Bitumba oyo wuti musika. Mais lelo tozoke nango malembe pe tozokende na suka ya bitumba oyo. Kasi bitumba oyo potolonga ezosenga biso totia ba machine nyonso en marche. Bitumba oyo tozanango ezali toza kobunda na ba oyo bazali ko kipe mboka na biso. Ba oyo batondi na kati ya mboka na biso. Ba oyo baza ko exploiter bozwi na biso. Ba oyo bamemi pauvreté na peuple congolais. Ba oyo bamemi kufa na Congo. Pe ba oyo bazali ko détruire mabele na biso. Bandeko ba congolais likambo mabele ezali motuya. Mabele eza sacré. Tika na nyonso oyo Nzambe apesaki biso lokola likabo République démocratique du Congo to bundela yango kino na suka. Suka ya bitumba oyo ezali mokolo oyo ba Rwandais Kabila elongo na batu na yeba ko libérer mabele na biso. Kasi po ba libérer mabele na biso ezali kaka na monoko te, ezali esengeli totia maele na biso nyonso esika moko, totia makanisi na biso nyonso esika moko, pe totia maboko na biso na libenga po to bunda bitumba oyo. Na lobi bongo po na nini? Bato oyo batondi pe bato baza ko kipe mabele na biso Congo, bazali na nyonso. Kaka na misolo na biso ya Congo. Kaka na richesse na biso ya mabele, kaka na richesse na biso ya mai, kaka na richesse na biso ya likolo, nde yango bazali ko bomela yango biso ba Congolais. Bazwi misolo, bazwi nyonso, babaloli yango na ba instrument ya kuboma ba Congolais. Tokanisa liwa ya bandeko na biso bakufi na Est, plus de 12 millions de morts. Tokanisa liwa ya bakoko na biso bakufa pona tina mabele oyo, et tobunda bitumba na biso ezali pona lobby ya bana na biso. Pona biso bandeko na ngai toza na biso ba oyo batie mutu bakata po lobby na biso lelo na biso po oyo biso tosali ese suki nango. Mais soki toza kobunda kino na suka ya ba énergie na biso ezali pona ba descendant na biso to génération oyo ezoya na sima bana pe bakoko na biso. Alors poto longa na bitumba oyo ezosenga biso to kaningisa makanisi na biso nyonso esika moko. Na lolenge ni na lingi na expliquer yango. To sali opération Kitunga. Opération Kitunga elingi koloba nini? Je crois que tokendaka na ba église. Lelo tango tozoke na église to memaka moi 10 francs po lolenge ba pasteur balobaka pona ko construire église kasi soki to landeli na molai ezalaka le contraire. Mais na lingi offrande oyo to opération Kitunga ezala pona ba congolais nyonso oyo bazana souci ya mabele pe bolingo ya Congo na biso. Bande ko na ngai bino ba oboza libanda, bino ba oboza kozwa. Biso tozobunda awa na kati ya Kinshasa tozana ba énergie pe na mpifo na nguya ya bakoko na biso kasi tozali pe na ba difficulté o toza ko courir na yango o ezosenga ba intervention na bino. Yango wana soki bomoni ndeko Célestin a telemi liboso ya caméra o pona koloba na bino lisusu na likambo etali opération Kitunga. Opération Kitunga tolobi boye bandeko ba congolais bitumba oyo ezali monene moto pe bato oyo tozali kobunda na bango bazali na nyonso kasi soki totie offrande likabo pona Congo mabele na biso elonga na Yanamar tokolonga po ezali likambo ya mabele tota offrande to likabo na biso na kati ya Kitunga ezali opération moko eko sunga biso to avancer to progresser na kati ya bitumba oyo
na solo la ki dernièrement na bande ko na biso ba memaki mwa mbutu na Sénégal nazalaki a contact na bango ba meka ko expliquer nga makambo mususu lolenge nini ba koma ki na niveau ya ko stopper ko mema mwa mouvement action basala ki na Sénégal ba yesinga ba lobby na ba stratégie basalela ki mais na kata ba stratégie na bango ezalaki pe na soutien o eutaki na bande ko na bango ba Sénégalais o bazali banda ya Sénégal bande ko na bango nyonso ba Sénégalais bazali banda ya Sénégal pona ko stopper régime wana bazwaki mwa ba 10 francs na bango batiaki na kati ya bitumba wana yango na biso pe tolobi na bande ko na biso nyonso bazali libanda ya Congo partout dans le monde zwa misolo na yo na muke oyo zozwa olongoli ata 10 euros 20 euros 100 euros 1000 euros kolandisama na oyo yo simbami na yango otela biso na kitunga pour et permettre biso to affronter bana ndeke to bangunia ya Congo o baza kuboma ba congolais to stopper likambo ya ba crime to stopper on ndenge na nzela ya soulèvement to révolution ko ya ndenge na nzela ya misolo yango wana to sengi na bandeko nyonso ba congolais to tia mbongo na biso na kati ya kitunga to na panier oil ezali opération kitunga na bandi bomoni bino moko to zui ndakisa ya ba kitunga mibale lokola to tia ka ba offrande na église do na kati ya kitunga ana bwaka oyo zana yango tokokatela o motu ya te pona bitumba o to zobunda mais oyebi grandeur pe gravité ya bitumba o to zana ngo ezo senga biso misolo yango wana to tiaki numéro oyo na disposition ya ba congolais oyo bazali prêt ya kobunda bitumba pe ya kosunga musala oyo to tiaki numéro oyo ya compte oyo ndeko nyonso siko zali na monde na numéro ya compte oyo okoki kotiela biso 1 euro 2 euros 10 euros motu ya nyonso oyo tutami nango tela biso yango na lombango parce que bientôt là je crois semaine prochaine tozo banda campagne ya éveil patriotique otoko kita na ba coin na ba réabis na ba marché na ba université pona ko lamusa ba congolais pona likambu ya mbutu pe likambu ya révolution to soulèvement populaire na yango numéro izawana soki mama ko permettre ngana tanga yango ndeko nyonso a comprendre pe azwa le bik na ye akoma yango pour et permettre biso to évoluer na kata bitumba oyo numéro ya compte na biso ezali 375 967 007 01-21 375 967 07 01-21 banque nyonso yo za na monde olobika ke nazo tinda oyebi lolenge salamaka vexement to virement et salama to zombongo na tuka na lombango bandeko na ngai to la pongite ezali na banque biak soko koti na poto partout ezali na Europe na États-Unis partout au koti na banque na yo olobi nazo ko tinda mbongo oyo na biak na numéro oyo bakozwa bakorekomela biso na lombango bandeko na ngai tozala ba combattant ya koloba loba kaka te tozala ba otozoloba mais tozosala makambo na terrain le seul moyen ya kolonga bato ezakaka terrain pe to bunda bitumba en tout cas merci mingi na bandeko nyonso bazalaki vraiment attentif à kolanda poto longola Kabila ezaka te to lobaka Kabila dégage olali okangi biso la muki Kabila dégage olali la muki Kabila dégage. Mais non, Kabila ko dégager comment? Na malobate, Kabila ko dégager na peuple congolais ce qui ba lamuki, ba bimi na nzela, to tembutu mukil mo baboni ke congolais si a telemi congolais a pelisi moto na kata Kinshasa, a pelisi moto na ba province, ndeko sala biso victoire ya solo auto za nango posa. En tout cas merci na ba combattant pour la liberté ou la libération du Congo. Merci pour na bande ko nyonso bazana bonne volonté, bonne foi pe ba combattant solo. Merci, merci. Tika na kombo ya Fumukimbangu, Mama Kipavita, ba héros nyonso bato nyonso bakufa ba martyr indépendance, pe le 12 millions de morts au bakufi na este, pe na bosanité na bandeko nyonso o baza déjà ko soutenir biso, baza déjà prêt ba bengaki, bazo benga à tout moment numéro yango wana
je crois que Rosanango tina lisusu te ya kotungisa mama Gudil ya kotungisa Congo lokole pona koloba keno to sala ndenge ni to sala ndenge nini ndenge boko sala yango to stopesi. Merci na bino, tika nzambe a pambola bino. Merci.